Fondation Choisis Matata, Marketing Quinoa. Fondation Choisis Matata. Ndenge osalaki image na yo na vidéo wana en tout cas tomonaki yango. En plus il y a Noël ndeko na ye Choisis Matata tanga amoni koza mwana wera yango adelege nga na wera na ya pona mona yo yango wana en tout cas toza na je parle. Oui, bon. Tout ça dans enveloppe to elio. Donc to pesa yo enveloppe wana. Donc j'espère que les sous-quittés on est derrière toi. Merci beaucoup. Makino ngala ngala bakisa. Bisone to tambola bo Diego foi ba ke. Mutaleka nzamba ati. Pardon? Mutaleka nzamba ate foi ba wera za perna. Ba message mususu ba makamu mususu ata oza ko sindikateur oza osala nini. Foi ba ka kompesa mutu respect. Ngale na mona image no la lelaki ngana tindela ko presse à l'élite. Fondation. Eza allié na fondation na le roi de la forêt basala makambo. Lelo makambo koma mokili na biso ko moi mesik. Moi fondation faut aider Dieu. Ya moni fondation Choisis Matata. Batinda enveloppe na bango o ekozwa soin et futiba oyo futa bo pito na yo. La yo moto na yo moko moto zana argent de poche no tsango na poche zana ngo o mona ke wera wana ti biso to travailler na musala na ye azara déjà père na biso il faut royeba et le reselenga plaisir mingi surtout ko senga pardon na yo alimbisa batala ka mona ke uzaka mwana lokwa bana nyonso ote kombo ya mama si de maman pasteur et cela qui bien dire go courage nettoyer na mokili boyo mutu nyonso soko si ose komi batela te donc yeba ke malade ozwa okaka to ba tutu to belaka ngape na belaka makino pa belaka donc zongo normal mais il faut que tu prière et donc l'équipe prière ya ti il faut prier na vie na biso ya lelo ne to koma bo prière liboso yango moninga kako na bandi na prière yeba ke nyonso na oyo nzamba ko yoko mawa ekosila nango maladi wana esila mais tika kosimba masanga kosimba so alcool te nde na moni na mai nde na moni na mai bo esalinga plaisir kotika faut tika kofime osoigner na nzoto Diego toyebi lobi na biso te lobi la miso kozala ministre lobi po kozala président de la république oso comprendre mais soko ozoboma amango ozoboma nzoto yango na likola ba sentiment mokili na masanga na banini vous comprenez donc message de ce tournoi de PC voilà donc en tout cas merci boss Choisis Matata le col a nzamba pesa motema ko aider donc na association wana donc nzamba soit le komo donc to continuer ka aboyer donc on est là vraiment merci boss merci à Noël pardon merci à Noël bon merci vraiment babi lobo kono moko ataya isumbeli au katangote na monique père raisonnable mona na dans le roi de la forêt vraiment na moni vraiment que à mon image telle habité au hasard père soda nanga azamo nanga donc wana za père nanga vraiment oyo les gars qui wana les a fait mon gars boy donc et les gars donc na sengi jabaya beskis mbalebele donc père limbisanga mo fond de cœur mais au côté quand peu chômeur boy était papa au tirant chômeur boité na bana futur palin banini mokonzi yo chef d'état-major yo mto bunele penga ye pas président donc son habit qui fait est-ce que vous êtes capable ya boka suba créer non lobby maka sezali babiloka maka sezali bembe parce que on ne voit na yo comment on marque voilà comment marque ndene wa cop na ngati fois so baby boule baby. On comprend. Et donc, merci venant Fondation Choisis Matata venant vraiment na sengo merci trop. Non nous attend sur na hotel mais eux qui m'a ngai. Donc merci vraiment continuer ka social wana ve nzaba ndo pe soupe kaka.
Donc bagnon sous porter l'émission vraiment boy bagarre. Donc pépélé mais chef d'état-major n'a besoin de boulot. C'est comme que moi j'ai guérison na yo parce que déjà ne to bima la maladie on toke nango parce que nzamba borfele aza nzambo ayo kaka pe ayo kaka mawa. Vous comprenez nde na bande na kosambela awa Diego yeba que ça famille no eza derrière la maladie na o yeba que ba échouer lelo. Vous comprenez le lobby sur les canaux na TV tondo lobelaka système épée épée na biso to tambola nga to kata ba lien mabe ya famille ba makambo belé donc c'est ça. Donc courage. Tu es bandé ni toko sala après biso le logo to na concert toujours que concert au mona yaki kaka awa na mama Diego vraiment nzambe abatela yo apeso makasi pour continuer musala na yo en tout cas vraiment merci lisou makasi na boss choisi matata merci moi le mec otala biso olinga biso dans un bolingo boy ça la bien et suka peka na yete bat musu pe batala ba image donc donc c'est un listungi soutien za la makasi fondation choisi matata listungi za la makasi donc ba tout ba tchapé na prière na ma bonne deli Merci. Bonjour, nous sommes la team Lily Decoration. Notre staff est basé aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes là pour vous offrir nos meilleurs de nos services pour vos événements mémorables et inoubliables. Faites-nous confiance, nous sommes disponibles 7 jours sur 7. Merci.